ngai naza journalier nasalaki na emballage awa après sauce trans kunani oyo ebemeka sika wana problème na bino ezalaki kaka nini problème na biso ezalaki tosalaki mosala ya bétonnage na compagnie wana ndenge bazwaki biso alors bato oyo babandaki liboso ngai nazalaki nanga te mais oyo babandaki liboso je ne sais pas basilaki ndenge nini mais ntango ngai na koti baye kozwa ngai na koti mosala moi j'avais passé que 4 jours oyo ngai nasali kuna alors réalité ezalaki nini ntango tokoti mosala 7 heures tozosilisa mosala ti 17 heures tozolia eloko te donc bozosala na poche ya bino moko ozolia na poche yo moko donc makambo ya kolia ezalaki te donc eza na kati ya sous-traitance oyo eza na kati ya compagnie wana oyo ya emballage ebimisika kuna sikoyo tomoni bino na la police bokende kose plaindre suite eza nini toke ntango mosala esili parce que bango bayebisaki biso bien avant tozwa mbongo mosala esili tosilisi mpe mosala nyonso esili bapromettre biso ke no dans 3 jours topatiente tozalaki mpe na patience biso nyonso parce que tozalaki ebele na baoyo babanda mosala na baoyo bakataki bamosusu mpe biso mosusu toyei koremplace ebele basalaki mosala topatiente 3 jours après le temps ntango ekoki toke mpo tozwa mbongo parce que entrepreneur tobali komona ete mais eske mutu bato bazalaki barepresentant baingénieur baingénieur yango bango bazalaki na parole ya koloba epa na biso baingénieur bana bato bazobengana na boss mais ekoma era pay boss donc kobenga kutuprepare na téléphone oyo ezoleka te oyo ye alamukaka ba 10h 11h bo ba 10h 11h etali bino bon mama wana ngai na suite à la police plainte na bino esuki boni suite à la police tango tokendaki toporte plainte mbongo babengi ye ingénieur numéro 1 ayaki na mbongo toyebi te monte nini ezalaki wana oh non bakesala échange to permettre bango bakesala échange bazongi ekoma RPay soki osalaki 3 donc 2 mois parce que musala nyonso esalaki 2 mois na ndambo soki osalaki 2 mois bamosusu 180 000 soki ozala niti na 180 000 bazopesa yo avance ya 30 000 francs vraiment est-ce que na 30 000 francs wana mutu akovivre ndenge nini basous-traitance ya Congo au juste tovivre ndenge nini au juste misala biso misala na mutu ezali mais suite misala emploi ezate tovandi kabo tomosala ke journalier même que pousser tozosala po ozwa moyen de vivre mais sikoyo tango ozwa 30 000 francs po osomba nini osala nini na 30 000 francs wana en plus on travaillait 2 mois on travaille 2 mois bato peso 30 000 avance je ne sais pas les restes c'est pour bapesa mukolo nini sikoyo ndenge ba biso les restes o etikali po bapesa biso yango semaine prochaine samedi je ne sais pas to signer pe eloko te ni papier on signé que non sikoyo yo faut bapesa combien pe ozui combien ngai précisément na saki nga 4 jours pas ongana salaki parce que ngai na zaki na suka na saki 4 jours mais lelo yo na uti ko zombongo na ngai lelo pona zombongo na ngai ya 4 jours parce que pointage ezaki na 6000 na 6000 de tongo ti 17 heures ceux qui vont commettre 20 heures nde ba pointer na 7500 ngai na saki 4 jours 3 jours ya 7500 mkolomoko ya 6000 donc fallait ba pesa ngai 28000 francs mais na ngonga oyo mama pona biso ke na uti ko zombongo mbongo oyo bapesi ngai ngamoko esalinga kutu na pasi fallait pas nazwa yango mais tellement que baninga si bazwaki déjà namoni ke no tika na nazo parce que nazwa te na ko perdre pas bapesi nga 10000 francs bapesi ngai tala yango 10000 francs yango nde bazo pesa ngai 10000 francs oyo nga nazwi mbongo oyo ya salaire parce que salaire oyo ngai salaire na Congo oyo salaire ou bien mbongo mikate je ne sais pas olobani na l'état congolais zolanda biso en tout cas l'état congolais bino ndiza bakonzi botala likambo sous-traitance ezonyokola batu na Congo ezonyokola batu je ne sais pas vraiment ce qui est compagnie ekokosi ko vivre yango moko te kaka tsubu ba sous-traitance foka ezala je ne sais pas sous-traitance nyos la plupart de sous-traitance ezonyokola batu babongisa biso likambo oyo likambo tali sous-traitance c'est trop merci beaucoup